Question wana ekokaki pe kotungisa Moïse. Po azalaki na boîte te, azalaki na masuwa te, ata azalaki na mituka kombe kokaki kozala po kokatisa bana Israël na mer rouge. Mendeko na ngai nakanisi Nzambe apesaki ye kaka moyo nyonso ti akoka kokabola mer rouge en deux parties. Et ça là qui penzela bana ya Israël bakatisaki ti et place Nzambe a proposa ki bazala na désert bomonaki ndenge batungisaki ye Moïse omeme biso awa pona nini tokomi na nzala na lipa moko aza Nzambe apesaka kaka toujours mayele na mutu soki ozotanga Bible oya komona pasi ya mutu ebandi lelo te quelque part toza na force oyo ezobundisa biso bana na Nzambe. Satan lali te mpona kodétruire baprojet na yo makambo na yo asalaka mpe makambo lokola Nzambe alingi kosalama kopromettre yo babien akopromettre yo makambo ndenge na ndenge me kaka ye moto aza mpona kobebisa yo ndeko na ngai me kozala na désespoir te yeba ete mo wana ozoluka bata mokili bayebisa yo je t'aime nalingaka yo yeba ndeko na ngai Yesu aza na amour envers yo Yesu alingi yo makasi Nzambe alingi yo makasi aza na posa na yo sipi opesa motema na ye epai na ye ye akosala bikambo beta porte ye akofungola quelque part kolinga maboko te eloko moko te ekouta na likolo ekita na se atanga ndeko na yo jabiana nazoloba awa naza na ba problème mais jamais na kolinga maboko soki naza na musala te na lukaka musala na zwa fiske lipa nayebi ete Nzambe akotia loboko na oyo nga nazokendo sala me kolinga maboko te nayebi ke na nyonso yo kosala Nzambe akosala epo akopambola yo kopambama toza na poto nakanisi soko tali na ete banzete ezalaka vraiment kitoko ebotaka makasa kitoko mekala mingi te na nde mwa tozozonga na hiver okomona banzete kauki makasa nyonso tu quelque part soki natali banzete wana okobule kutu keske nzete okobota makasa me ntango tokomaka na ete na ntango tozali okomona banzete nyonso tu ekomi kitoko makasa ya vert eboti ozusi sentir ah nzete wana banda koleka ezalaki kauka nzoki eza boye quelque part na temps oyo ozopase ekoki kozala elanga na bomoi na yo me yeba ete mbula ekoya ekorose motema na yo okopambwama okoleka na etape wana place yo ozali mimona mutu na kati ya bato komitia na nsima te po mutu aleki moninga aza te biso nyonso tu toza bakelamo na Nzambe ezala riche ezala pauvre ezala directeur ezala nani akoki kozala ndeko na ngai biso tu tosalami Nzambe mutu akelaki mutu président bakela spécial te koleka yo ndeko na ngai ministre bakela spécial te koleka yo donc basali biso nyonso tu lolenge moko ndenge bakelaki président ndenge pe bakelaki yo ndenge président botamaki epai ya mama na papa ndenge pe yo botamaki alors différence eza te yeba ete zala na elikia mipese epai ya Nzambe nayebi pasi na yo ser na ngai kozela pasi elikambo yo yebeli jour te mokolo nini ekokoma mobali eske akomonana eske ngai vraiment nakoti na ndako ya libala mabote komonana eske ngai nakozwa musala lokola bamininga eske ngai nakozwa séjour eske ngai pe nakokende poto na mbandeko baza na Afrique eza nango paradis te zala kaka na kondima sala ndepa mabele nyonso tu mokili eza ya Nzambe ntango oza na ekilamo na Nzambe isipi senga sagesse pe intelligence lolenge Moïse asengaki epai ya Nzambe po akoka kosupporte libota wana ya Israel différence eza te ser na ngai nayebi douleur oza nango ndeko na ngai nayebi bapasi oza nango ndenge oza wana omona bana yo boti mama na bango kutu azolinga te okutana na bango parce que abala mutu ya mbongo pauvre wana na kokende na ye wapi
nayebi ndenge esalaka pasi kozela kolela na eloko yo zangi nayebi ndenge esalaka pasi me libulu wana molai okoti ozoganga mpona mokili ekolongola yo wana te me tia elikya na yo na Nzambe ye ayebi posa na yo ndeko na ngai ye ayebi posa na yo ayebi eloko oza nango besoin ayebi nini yo olingi makanisi na biso eza na Nzambe te me tia elikya na yo ye moto aza na bolingo je t'aime wana liloba kitoko mon amour oyo zoluka epai ya Nzambe chaque jour apesaka yo yango persévérer yika mpiko zala na makasi nayebi ete Nzambe akosala grâce epai na yo komitungisa te ndimela kaka Yesu kolo mpe mobikisi nzela mosusu te ndeko na ngai soko olandi Satan apesaka na loboko ya gauche azwaka na mibale akopromete o mituka akopromete o biloko nyonso tu ya ndenge na ndenge me na ngonga mokie ndeko na ngai eza vanité de vanité okofuta cher mais soki Nzambe apesi eyaka mpona libela asengaka te soki apesi akolobaka na mutu te soki Nzambe apesi yo akotyola yo te epuis ya Nzambe eumelaka etikalaka mpona ndeko na nga na yo oza na Afrique kotiakaka elikya te soki na ye na poto vi na ngai kobonga Nzambe akopambola yo partout yo ozaleli ata yo moto oza na baprovince na bamboka Nzambe place yo ozali akopambola yo vie eza kaka na poto te vie eza partout po nyonso eza mabele ya tata na biso Nzambe mozalisise likolo oyo akelaki yo en tant que mutu ya lobi yambo oza na libumu ya mama na yo na yebi ete kozala nani e place tout otie matambi epesemili biso na kombo na Yesu lebi ke Nzambe akochange vie na yo Nzambe akobongola histoire na yo Nzambe akopangusa mai na misu na yo oyo zolela na tango oyo yo muto zangeli yo muto kufeli yo muto keleli yo orphelin yo zangi atande kwa soutenir yo tanto salaki mbeba moko ya makasi bandeko na yo basundola yo pozwa keloko te bandeko no basundola yo parce que ozana ba problème mais ndeko nanga yeba ete ndeko na yo akoki kosundola yo mais Nzambe akotika yo te Nzambe azana motema ya kolimbisa ata mabe eleki ndenge nini kende pana ye akolimbisa yo ye akopangusa mawana yo ekobongwa na esengo bobele kaka epai na Nzambe mutu amokili te tata na yo akowanga na yo na ntango ya problème me Nzambe atika kotika yo ata mokolo moko te akozala na yo na vie na yo mobimba ti mokolo ya suka akozala na yo elongo tia elikya na yo epai ya Nzambe ye azali solution mpona basituation na biso sere na ngai frère na ngai veuve shege célibataire marié oza na situation ozozwi la solution te yo moto ozobelisa mwana bambula ebele yo zangi kisi na esika wana mwana azobela ozomona kutu ndenge nini okende na dispensaire te po yebi ntango na kokende bakosenga nga mbongo me Nzambe nakosala nini mpona mwana na ngai Nzambe nalingi mwana na ngai nakosala ndenge nini po abikisama naza na mbongo te yeba ete liloba na Nzambe ezali kisi koleka bakisi nyonso oyo moto asali na ntango okutana basituation wana bwaka mabolongo na se senge epai ya Nzambe yebisa Nzambe naza na posa ete mwana na ngai oyo abika na kombo na Yesu mwana no akobika ezala zana bas problème oyo elekeli yo niveau senge epai ya Nzambe yango wana ntango Satan akutaki Jésus nsima ya kosala 40 jours ya 40 mpe 40 nuit akendelaki na système ayebisi ye ke non bongola libanga komisango lipa yango wana sikoyo arepondaki ye moto akobika kaka mpona kwanga te kasi na liloba na Nzambe me ye aza Nzambe akokaki mpe kosala nyonso tu mais soki arepondaki ye elingi koloba quelque part epa na yo sere oza na basituation boye elingi koloba ete mpona problème oza nango soki mbongo eza te priere oyo kosenga epai ya Nzambe ekoki kobikisa basituation oyo ezotungisa na ntango oyo nayebi esalaka pasi nayebi susu oza nango
senga sagesse pe intelligence nzamba koso